balobi Congo promo de Fatih. Bolandaka Congo promo pour ezoloba vérité. Balobi avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafineto. Check. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. L'idée c'est pour nous. Kasi Yembe, j'ai un truc de bronze. L'idée c'est pour nous. Étoile brillante Myrna London, Sabrina Kapinga. Osopie. Alendeko ya mosi yaka nazala motuna ndeko yaka nalingi natuna yo yaka esiba kata yo nanote bilamba na bitumba nanote esiba fiba yo nanote imbongo na banki nanote esiba matela yo nanote ndete ya manga nanote esiba beta yo nanote kata kuna bitumba nanote esiba fibisa yo nanote mokuwa ya makoso nanote esiba kotisa yo nanote mosapina lisu nanote okay. Glody ya Wedi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo, Raph Ngindou nde. Raph Ngindou. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça sito bena no number 1. Donc sito bena intellectuel. Boss Raph Ngindou en tout cas on a passivement bambote. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo promo. Borotos à la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo promo. Avec Raph Ngindou, Congo promo ne tombera jamais. Bigolo Congo promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo promo toujours, grande puissance. Comment Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babunda nanango. Raph Ngindou. Congo promo. What a plus, what a des boss là. Me voici là devant vous pour vous servir, pour vous informer comme d'habitude. Et je profite déjà, avant de commencer mon entretien avec mon invité, de saluer mon boss qui est Raph Ngindou, Bobby boss américain. Merci beaucoup à toi, papa. Et là, je profite aussi pour saluer Baptiste Abatanga Batigol, Vicky Jenny Mukondi à Lyon en tout cas. Merci beaucoup à vous. Et je ne suis pas seule, je suis avec Gianni Pachal, un musicien qui évolue au groupe de Ferregola. Avec lui, on va décortiquer, surtout que Baouti voyage, bon, plutôt solo la peine à moi, moi ma solo à 4 belé quoi en fait. Je vous aime beaucoup, restez toujours fidèles sur notre site qui est Congo Promo. Et voilà, je reçois déjà mon invité. Bonjour Pacha. Oui, bonjour. Santé Kitoko, hein? Oui, Santé Kitoko, tu as les padres, on est les vrais boss quoi. Ouais, c'est ça. Boss, on a travailleur, donc
Oui, bah dans niveau ni plupart dans allées. Ouais. Mon ambition ba soldat nettoie très propre tout ça le voir ba musicien la quartier on a dit. Ah ouais, c'est ça. Vraiment, tout bonnement par ta parcours non, il y a voyage déjà bienvenue, welcome. Nandenge bozongi déjà na mboka en tout cas. Merci. Donc voyage les kitoko. Bah ivoirien bah mbé biso vraiment donc tout c'est bien bien c'est les kitoko plus concert au Betty. Donc 100% donc kitoko. Mamboto kitoko. Donc tu as presté vraiment kitoko quoi. Bah ivoirien bah zakir aussi plein bah ivoirienne tout. Bah zakir aussi plein. Donc bilan est positif. Ouais, ils ont pénal positif. T'as la réalité ni Caboni ni grand chanteur. Dès que bozongi siko bozo pe malisu surtout bozation na production soso. Ma production ils allient to boyo lo banana po yebika ba meter ma bazali wa les gars banding mo ko toujours visiter. Mais moi ça bien les pas dans ça déjà grand. Donc la production ils allient même micro to répéter non. Mais bientôt là boyo gamino va voyager. Biso za orchestre me fait voyager à trop. Mais moi, des semaines, tout répéter non. D'accord. Et maintenant l'album, selon you, l'année penato ebeli ferré. L'album a lancé sur le marché, excusez-moi. En tout cas, tout au total à bilan vraiment. Est-ce positif l'album où il est sur le marché? Ouais, l'album n'a biso zo bêta. N'est idée générique déjà. Na mon on dit générique, na ba générique, na mino frappe. Avant on dit générique à tour et frappé penzadi. Wana non, c'est là qui fanatisme. Ouais, c'est ça. Donc, générique, n'a pas vraiment. On est dans le animaté. Il n'y a pas de grand chanteur à l'accès de boulot naïe, à celle Moussala naïe, mais tout est générique. Donc, chaque générique est sur un cac. Bonjour. Fais ça code, papa. Mais papa, j'ai un service et partout dans le monde, au Canada, États-Unis. Partout même à Londres, c'est le calamité, JB service, ils ont comme un service là-bas. Voilà. Là, bien à moi, pour y avoir habitude, Samy a yébi que JB service, et ça n'a rien. Mais puis, vous avez prendre et comme à Paris. Ah, on a besoin de Bretagne, on a Nantes, on a Pontivy, on a Saint-Brieuc, on a Loudéac, on a Angers, on a Léman. Si on a formé les Moussoussou, on a Paris. Bambo que bénéboy, JB service. Bozama Kambo, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, partout dans le monde. Après ça, Moko, na JB service. Sainte-Thérèse, na Chili. Station Sainte-Thérèse, na Sibanango, en face à face de la police. Koune Bakangi Batu, Awayo Kangi Koli. JB service, Ayuna. Biso mon photo c'est corgé. Donc, neto beti oyo, tout le monde qui sali moi boué. Mais ça qui toko. Je n'ai qu'il y a bien, ça m'a bêté ça bien, mais il y a un dingue à ma cambo. On a bien entendu qu'il y a un cambo, puis c'était un générique qui met rumba qui toko, mamoto qui toko. Donc, tout le monde a un sponsor, on a vu en décembre. Bercy, Ritinzel, Blaise Créateur, FIFA, Monaco, Barcelone, Bango. Ndenge sengeli donc. C'est ça, ouais. Et Pacha, tu as signé de vocaux dans l'album, c'est ça, non? Ouais, bah vocaux. Moi, extrêmement, avant de passer à la question. Ouais, non, vocal, monotonie. Ouais, bah tu vois, c'est bien, non, Isaac. Benga tunanga ebanini ko melinga eloko liboso oyeba o Jésus matsere ya bolingo yango basalela kaka mbongo po yango ebomaka bato moto alembaka bolingo te Jules Savananga soki koko azolula ya ye mpaka pourquoi na sanga kolula molongani amore yembisinga nzembo babebe yanike kayenga do mama na do yeah, mama na dodo kisala kindeki yango moto ekaboli famille banoko balula bayaya balula bavoisin balula ngamoko mokolo bor eh ta Andrés tangande mera lingaka bamata bakita ngamoko mokolo bor eh. C'est ça, oui, Yemoko Mukolobor, Binga Moko Mukolobor. En tout cas, merci beaucoup. On les a signés la chanson Nini. Yemon les pas de monotonie. Ah, monotonie. Ok, d'accord. Jenny, en tout cas, ils ont moto les opéras. Et puis, vous avez mieux placé. Tu fais partie de l'orchestre Wana. Oh, le bana poto ba motini ba olandanga ba ebi de quoi na lingina le belasiko.
Je parle de ce qui se passe entre ton patron à toi et Koffi Olomide. Étant Moana et Koffi Azapé Papa et Panayo, peut-être Coco plutôt, Azakoko et Panayo, un mot en tout cas, qu'est-ce qui se passe au juste? Mais quand on va expliquer Balandine Biso Bolanda Biso sur ngai côté eza côté la boss nanga te patron nanga te. Maintenant bato bota la biso bayebi que les padres za muta loba te, les padres muta manka bato respecter. Bref on écoute yembela nzembu. Ezaka ke mo ba contreter ça là tout ça là à ça la clipité. Donc les padres za mutu mo balinga ba polémique te. Ba comprendre le pourquoi à lobby. Moni muta loba te sur lobby c'est que batumbola ki. C'est ko côté ya koko na biso. Coco, on va Coco, on va Coco. On a un regret pour d'autres Côte d'Ivoire. Moni Coco Nabiso, à un niveau à relaxer à banda côté ba voiture. Aza mukolo aza Coco. On a regretté. À un niveau à relaxer à biso qui a ça l'hôpital mon boye. Ba maman ba ok boto félé, ba na ba ozo ba traitement félé. Alors que ça l'école mon boy qui à ça l'école mon boy bana batanga ko félé alors que ça va bilo mon boy à ça la tor félina na ye banini qui rola que ça va palin a déjà mokolo a déjà grand donc on regretté fort pour na ko na biso wana bon côté wana moni to uti Côte d'Ivoire to moni ba Alpha Blondy to moni ba immeuble ba Alpha Blondy ba sala na ba batonga ba école batonga ba hôpital et pourquoi pas ya biso ba artiste congolais ba sala biloko bongo ke ndeti koko na biso la sala ba palin ba nini bata aza mona teke ya ko bota les padres aza pena papa donc ami pesa kilo donc biso to ngana ndeti ngana regretter surtout na Chiquito ozo parvenir ko finga boss na yo ou ya sala yo ofanda pendant 13 ans ou bien 14 ans pour na lelo ki orchestre mo bo sala msus une année ya pamba preuve ane kuta lobaki ke ngana ye libela na ye pena libela ba ibisi yo ya libela ndenge nini bato ya libela te on siko faut ko garder la relation mo bien wana loba na Chiquito faut garder la relation mo bien pour lobby pe na lobby te ke e obebela ye ba bonne chance place akei vina ye donc nzamba pa mola ye abaksela ye o nzamba linga baksela ye lobby pe go simba te abebani pena koko na biso soka za une relation bien abengi les padres que papa boyende za bozo simba te les padres aider mais bien les padres amter malamu mais siko façon ya comment réagir ngana on regretter non fort pour ayebi place à outil ti les lois à la Chiquito bongo za les padres moi na vie to linga tout za benga l'ingratitude est condamnable donc eza mabe nga pena no et ça la nga bien te ko non regretter koko na biso mukolo asala be école o batu ba otanga bana batango fele asala ba hôpital o batu ba besoin traitement fele que ala ça azo ratan pour musique et déjà azo o lia azo ratan ya relaxa ka ba bien ba voiture ba nini d'accord Johnny mais pour voiture pe l'équipe Ferrari zate ata balakisi ouais tant on veut type les solo ya Chiquito tu penses vraiment que non Chiquito azala à l'aise et puis akekobe t'apporte pas Koffi Olomide il paraît qu'il a été maltraité il a été ayaki pas boss naie comme ba solo la me ba bengana ki donc na lobby omoni na mi longola te biso ba artiste to lobaga mabe ba leader so to longwe mais tant to za bo devant micro na za bo na lo mama lo ba les padres bo bino tu boye bi muta sala Chiquito za la Chiquito bongo eza les padres muta fula Chiquito za la ninga za wana les padres moni ba la sa mutu kolo ba mbisi ke oyele lo ba pesa Chiquito nda za wana na succès wa za nango azana faciliter so mba voiture ye moko après azana relation azana facilité donc ye ku ninga za wana ngana banda musique na simane na ndongo mona ye na bakara o changer bakara eza ke ye moko ndo zo fino sérieuté lelo siko par terre ali o komo mona batu mabe awa toza eza entre Marcadet Poissonnier na métro Château Rouge en face ya magasin Carrefour Market Manicole au comme ce soir oui to bomi awa na Château Rouge awa na face à Carrefour pendant que lo éviter toza na presque un mois awa voilà awa toza awa to kaya angro et en exotique awa toza donc so ziba so ye awa pina biso za na seko ni kabisi tout awa na Château Rouge de to ka vente angro et en détail so même carton noko to te lo kana ndenga tout donc ba prix o eza awa rien à dire donc ba ekara mulai so to ka bloka bien ya bio donc so ye awa tacos
nalobi na yo tina yawa na même ça mbongo na bapaya osala ke nga nakoma kaka awa nazali na momili awa toza yango nde makambo kongo eye na poto bandeko bana monde entier kongo eye na poto kaka wana chateau rouge bato baza na exotique bauti baprovince bauti bamboka mosusu boya kosaprovisionne mpo baprix yango oyo. Donc biso ba mission to tikali to zo mayele pour tout le monde ba leader mabete to ba ko s'organiser quoi. Ouais, c'est ça. Et maintenant étant bon parce que na minute aux en katikati, je ne pense pas que aux côté la patronne ayo to aux côté la Koffi Olomide non. Loko lozana katikati selon yo. Qu'est-ce qu'il faut faire pour te éteindre feu ou ils ont réuni entre bon mibale? Je ne pense pas les padres ninga lo bayi bonga bando lo balo balisusu. Té azaki na kanda azaki monter ba comprendre ezaki ke ba tumbola kié pour lo barater. Donc à ça, il y a grave, même pas dans l'orchestre, Salaka Wenge. Ayemba même pas na président Wenge, non? Ayemba tout est au rumba. Mais à ça, il y a na quartier, l'orchestre quartier, on a Basalango, clip inde Basalarate. On est là de Sala, à l'accès de Amour boy. Parce que les lots, qu'on a biso, à comme Bamabe, à comme Atinda Batuba Finga. Donc biso toza bande, toza les padres Atinda biso na média to ya Finga. Puis biso pena conseil que suboli kana TV bolo ba o etali biso au Finga ba leader. Donc nazara poli donc et puis na là que ça éducation ni nazo, éducation de base ni nazo na famille quoi. C'est ça. Donc na koko Finga te po azako ko nga déjà ningo lobi ona. Ne ba Finga ba Finga na bango. Ba malédiction ya bango moko. D'accord. Merci beaucoup Gianni Pacha. Et maintenant, déjà, on a tout me parce que il faut vous rappeler que dans le lot en répétition, il y a répétition et après c'est biso moi temps au moins peut-être jouer peu bâton et belé et zaté un mot de la fin avant de conclure au yimbal sous le roman et après un mot de la fin et puis la dédicace. Yahweh salala motema nanga raba pochero nalangola susi na pocha liboso na chana oya sima. Pomotema sabolingwa bogle tina tena nzoto soki pena zo bombango eza pona ko yambela Yesu mokolo bakote ngai se sango yelamu soki bongo te mena ndima kozala nanga sanke soki amuno ezate bogle soki amuno ezate bogle Diku otika ngai atali lobate silikuta Vancouver azwaka pre ya vimaina savant ya botolanga bilei na monoko na lolemo tendresse chéra banzi bexo nzoka cercueil na ye adie pona bamuna yo kadavele bogler agaze pona bamuna yo kadavele diabétique atanzala jamais amela maya lobo ngai hypertendu enfamé opesinga poisson salé olingi na kufa o tope olingi na bikao réponse à clair bogler kuyena aveugle kelela miso ya komona kasi jama kelela ya kolala pongi atana zangi ebele osaluka mena koko pesa moke ozozanga na moto na kakayo na lovayo neglijanga bogler kuyena Dadi panzu na kabina fegla kelela miso ya komona kasi jama kelela ya kulala pongi atana zangi ebele ozaluka mena koko pesa moke ozozanga na moto na kakayo na lovayo neglijanga bogler kuyena alingi na kufa o topeni ni satia. D'accord, merci beaucoup. C'est la maman qui est là qui est na linganzi mona makasi. Ton titre na wandi na yeba de. Koyebisa na batoteke. Boyinga ka parti wana kaka en tout cas na linganzi. Koyebisa na batoteke yo moto boyinga. Ngawe sina panzi sango kenga moto na boyo. Mami pesina D'accord, merci beaucoup. Ça c'était pour toi Baptiste Batanga Batigol, Gelor Batouvidi, Serge Batouvidi en tout cas. C'était pour vous cette belle chanson. Chers internautes, le département social de la communauté congolaise d'Ala-Fort Worth présente une rencontre spéciale organisée par les femmes de la communauté. Avec une petite différence cette fois-ci, tous, hommes et femmes, sont invités ce 27 novembre de 16h à 18h. Adresse 1901 Centre Drive, Suite 620, Bedford, Texas 76021.
Orateurs, Président Dominique Djomi, Révérende Prophétesse Jolie Priscilla Mani et Madame Fatou Onse. Thème, comment être un atout dans ton équipe, église, business, compagnie. Tous les ambassadeurs de la culture congolaise sont invités. Historiens, coiffeuses, tailleurs, artistes, chefs cuisinières, businessmen et women, opportunités de publicité pour vos affaires en préparation des activités 2018. Enregistrement pour le 25 n'est pas obligatoire mais souhaité. Diffusez l'information. Molongi Kozangate. Chers internautes, dear viewers, the Congolese community of Dallas-Fort Worth presents an event organized by the women, but this time all are invited. All the details follow. Et un mot de la fin, na ba dédicace na yo. Un mot de la fin na ngezaka ke ba fanatique biso balinga biso to se distraire quoi to yo ka disque to na ba biso baté Jani Pacha yo soldat na che vocal na monotonie na che na mombobe na che na venir. Oh mama makoso bolingo na yo ekomingana lela pichue otianga na pungu pona sale esclave bolingo na yo gabento kodi fortune masamba ko stadium miemetiol boyo ka ba venir boyo ka ba monotonie boyo ka mombobe boza décider quoi donc ba soldat na bino bango yo moi ba conseil ça la bien quoi on fait ce numéro pour na ba conseil bamote na na fortuné masamba donc il y a eu des ratés quoi tolaka sola bien fortuné masamba boni masamba Bernadette Masengu donc na pesi sou mote na ngana ko stadium ya Meteor papa na Bodley Diomi na bosanité Amédée Mackenzie Nesha Pindi Blaise Mingo Fashion na bosanité Claude Lukebakone na Switzerland Prince Fataki Jika Audrey Ibiabou, Maman Kenzo, Divine da Cruz, Maman Social, Code Mboka, Divine da Cruz, Nani Lisusu, Papa Nanga Elvis Manda, Papa Nanga Elvis, Maël Manda Chouva, Papi Messia, Mandela Mokonda, Lukapa Oye quoi. Donc, Bambote Nabino Batutu, Bola Nangai, Papa Nanga Gilles Sava, donc Bambote Nabino, Jani Pacha Yeyo quoi. Donc, Nabosani Moutouté. Tu as bossé du mototé quoi. On a pris bamote nangai donc na bango tout quoi ba balinga. Numéro de téléphone. Ouais, numéro on a plus 243 81 39 18 551 81 39 18 551 na bossé une base solide mobimba ya dadangu abana Amédée Chico Mabele mame ba ya rigola ba ya rigola na pris bon bamote quoi. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, le plaisir a été pour moi. Oui, merci. Voilà. Ok, c'est déjà la fin de notre entretien. Une belle émission. Tout est bien, qui finit bien en tout cas. Merci, merci beaucoup. Et là, moi aussi, je fais mes dédicaces à toi, Baptiste Batanga Batigal. Merci beaucoup. Les ténors du titre, Galor Batouvidi, Serge Batouvidi, Billy Doma, le Baoba, à Paris. Et là, je vois le Kardashian de Paris, Laurette Compressor. En tout cas, Bino Nyon, son appétit Bino Bambote, Vicky Jenny Mukondial, Bimigolo, partenaire de Wana, Akangi Masolo. Merci beaucoup à toi. On vous aime beaucoup. Bisous. Bye bye. Restez toujours branchés sur notre site qui est Congo Promo. Merci beaucoup à toi, Gianni, Gianni Image, Gianni Image, Babi Yonim Tukangi, display à Boé, Masula Boé, Kitoko quoi. Et à toi, mon boss. Ismaël Pamouké na Luanda quoi. Donc Nangola, Ismaël Pamouké. D'accord, en tout cas, mon boss, Raph Ngindu. Babi niveau, c'est pas pareil quoi. Merci. Botuna Elvis Aloma, botuna Junior Makolo, botuna Christelle Pousenviko. Dis,
Masalanga Olivier Babia. Le 30 décembre, événement Zamoko, les premier festival, il y a Congo Promo TV, site, il y a Gaillard, non, Sarabino. Site, il y a Nene, oh, il y a site, Elvis Alomba, dans le Kaka, site, il y a confiance, site, il y a la visibilité du. Oya oluka makambo vandi place au vandi ozo banenga olukate ozo la première mokonza Waterloo di Junior Makolo nazo bakino na bana kini ke non le 30 décembre événement za moko bana poto bana Australie bana Europe bana ya partout to sengi na bino plus na esprit ya bien événement za moko za le 30 décembre événement des événements ba prêtre oh ya ba prêtre parce que makambo za awa makambo en États-Unis donc il rafingin du Congo Promo TV site ya Gaillard site sur confiance site le resangisa ba ya tout avec on a cadre pour nous clôturer 2017 délégation ya Elvis Alomba vous comprendre que non Texas robé ba makambo za na Texas. Donc Elvis Alomba a pour la deuxième fois encore dans Texas parce que la première fois naki na obet tama tout le monde là sur la masse na nga fingi nous pour expliquer nous on a la masse na ngai botu na we sabino no te to kemane na mushetu. Alors nenge chez Sali ne nazo belle la baya yo surtout baya tu va faire sa confiance na Congo Promo baya tu va vraiment ko ba playboy ba Junior Makolo ba playboy Olivier Babia ba chéri na biso ba Sarah Mutela ba petite sœur propre oyebi bino aussi mi makambu bino oyebi secret Elvis Alomba donc il m'a ça na fini nous abeti eloko na le salema te o ezalaka te o na moni ezo ningisa po tozo bengisa ba tutu o sentir niveau ya invité bazo pour première fois au monde ba congolais ba zu ba visa plus de 250 visas au Congo Promo et puis si ba tout dit. Fa de love, fa de best, les gérants de la planète Terre, les dollarbivores, les bogarbivores, l'artiste international des ISA, l'artiste international des États-Unis, fa de cœur, n'est qu'à confirmer bino qui est le 30 décembre, na Dallas Awa, ils ont appelé artiste international, fa de cœur à Zahara. Na performer pour na bino et puis na rolakisa bino bachana ngatu na beta na lingio na bina ngamo bimba na lingio na oyemela bino bo sepela bo yoka ba yaga zonga yaga ba chaise belé Boyo ba chantou, il faut na bala bébé, il faut te boda na ye, il faut te salafa, il faut te mona ba koko, boya to rosala na bino, oeza mabele na biso, bana Dallas, tozo bengisa bato par-ci par-là, o bazana beta mususu boya to yamba bino bien, fa de guerre, fa de love ngayoyo, pona ngai dana yo pesa une information. Tozala awa na oyemba na osepelisa bino et puis bokomona ba surprise les belé na rolo banyo sauté na peska mbote pa pe na nga fingi no Congo Promo azo batisa susu mafuta mikolo yo sans oublier bana Dallas nyo so kitoko o ba oya o ba yo ta na fa de cœur artiste na bango o ba benga ki fa de cœur fa de best fa de love na ozala wana boya tout ce que l'ensemble. Ok, suivre, check. Téléspectateurs, j'aimerais vous rappeler que nous avons un événement bien évidemment qui sera le 30 décembre à Dallas, une soirée spéciale organisée par Raph Ngindou et bien évidemment vous aurez le temps de pouvoir savourer. Ah, je salue Raph Ngindou. Voilà, président de Congo Promo TV, c'était pour toi cela. Voilà, c'était dit Magasounan, One FBR animation, Congolais, Roma, Palagé, Monato, le monde, Canavere, Balboa, Nicaragua, Snapchat, appelez-moi Munduka, Mabewa, Kwaluso, Kimaninzia, Simakoba, Makota, Monsapiti, Sukozi, Kebe, Okangayo, Takati, appelez-moi Moussarma, commandant Braddock. Maman, t'as là, le 30 décembre,
nalobaki bato nyonso tu na ye na systeme sani awa donc sani bino nyonso bokolembola o musicien outi soki France outi soki Congo outi soki Zambie okoya kolembola sani donc sani oyo ezali sani nazolembulisa bato nyonso tu na bokasi ya Congo Promo ya mon boss Raf Ngindu avec les grands chroniqueurs il y a nakati ya États-Unis mobimba Dense Escobar Kimbombi ki chapote Kimbirikiti nazala na pembeni donc nazawana Magaspon nazolia bato nyonso tu ozala rapper ozala oyembaka rumba oyembaka soki bebe nga nakolia yo donc eloko na luka yango wana merci Raf Ngindu mama na nga makambo yo sali na luka ne komba kashi yango wana komba ya kaji omati 15 minutes obeti merci donc nazopesa bino biloko bozolia yango pe bokolembula sani donc Rachina Ibaka zala prêt pour na kolembula sani libabe na français babenga mo les chances libabe non pour na moro basala kaerere baboti mona bakanisaka kozana ne ministre na sima ya mikolo mwanango abotama moyibi ayiba na zando bashege kuna balandi yelombako double mpate mantaka marondo oyala badeli susu na bolela iye magabone yogaga na zembo iye magabone yogaga na zembo nake yibokila nakutani na nguma medecin zambe nyama ya bolia na paso na nguma no nakutani na soso medecin zambe nyama ya bolia na paso na soso yo nakutani na nguba medecin zambe mbuma ya bolona na lona nguba ekutu yepesinga bashaba 25 pa wana na bwanki na kate 15 pa wana na kanisi magento ngeni pa wana ngeba wana na kanisi magento na bolela balobi donc makambo eza ko beba c'est Magaspon 911 FBI d'animation congolaise le 30 décembre balobi donc VIP c'est $100 entrée 25 donc boya ebele mikolo oyo donc Congo Promo akangi États-Unis mobimba basidi nyonso tu bokolembula donc keba soki yolingi mosinanga ngana yoki yoyaya pene na moni yango akeba na boyela yo ma nzo yena bakwela yo nzoplo ma nzo bango nyonso bayebi ke donc Magaspon bazalaki ke ono Magaspon akozala te donc merci vraiment venangai mon boss Raf Ngindu merci na Dense Escobar mon manager Prince NG donc naleli makasi vraiment donc naleli makasi ndenge en tout cas vraiment na soutien na yo donc après ça tokutana le 30 décembre tokuta mama tala le 30 décembre suka yaka okolembula sani merci. Bana Dallas veut dire journée Zakaka Moko. Tokutani Bissonio c'est le 30 décembre. Congo Promo, première édition. Soirée de gala monene. Dans Congo Promo, le week-end. Toya et le moto aussi de sa année 2017 na esengo. Peto a cheminé to banda. Année 2018 là bas fleur rose. À ne pas manquer ou à ne pas oublier. Le 30 décembre. Congo Promo, soirée de gala. Congo Promo, première édition. La possibilité et Sengo. Année 2017, plutôt année 2018 na Sengo. To respecter l'air d'ambition. On a la yemba, on a la bête à kakida, na binaka, na lefilaka.
tokutana le 30 décembre tokutani na 20h na salle ya papa de la na coach clair. Tobeta ya trope tokoma kase balobi pene donc le 30 décembre venez ezaka moko na kati ya Dallas. Bavoye Joe, bavoye Chéri, donc biso tout tokutana kati awa je viens de là événement ya Congo Promo avec yo moko pena Rafu Ngindo pena donc masolo pena ezaka kati ya kovanda pena donc papa soa de moko alobela le directeur de tous les boss. Le domestique de Dallas, donc biso tout Rosala, donc nous le mettre live, la fin de cœur Rosala, de ce Scobar na pointe, c'est on a Stéphanie donc la plus belle de Dallas, Banina Rosala, Angelou Central, à risque de situation, Kevin venait Rosala, le grand rappeur, nous devons sentir venir live, venez donc tout VIP, de donc jeune venir la VIP ezali donc $100 aussi kitino ya VIP donc tozala biso to wana tokosepela wana baeric oxygène bino nde bakolo Dallas ebonso bozangi esala bien te donc bapati matezolo vie nanga Fofino Mokonzi masolo bilamba donc yoji ya mamoto banini vie esala bien taka kutu bapetino baomobeta ko mpe bayoji ya mamoto ezobetama banini donc ka likolo nao bani tolandaka bacheme sans oublier vie nanga Eric Kola Nduki Mabe vie nanga to bana $100 ebele boni na kati ya poche taka ndenge okoyesaka $500 kaka na pete talaka vie fozala wana René Ko jeune moko boaleki bajeune ebele na kati ya Dallas. Alors tous invité bino tout boya bozala wana le pétrolier de Dallas Jipo Kumaluta vient na ma yona ekiri na obo na do bagye Mathieu bagye na biso bavoya bagye na biso bango tout wana bani bakajeri nyembo le baron de Dallas bango tout na bazala wana bina donc babi ke bazala danger c'est na lilizola la bossa nyote bani c'est na donc motema prophète maman exaucé Costa bien yebi tokutana kwa esala bien banini biso toza banini tochile banini na côté Congo Promo quoi tokos à suivre le 30 décembre chez bien de l'on a kati en ville Viali Kalonda Papu Kalombo na la ceinture na quoi danger. Bana mboka, bana Congo, bana Kinshasa boye belé na fête ya Congo Promo ya liboso do sala mala Dallas boya ebele bana mboka tobina badasta biso tolingaka na emoko Raf Ngundu président ya solo yena leki bango nyonso tout quoi Raf Ngundu azala donc boye belé boko mona bo talaka gloria ya Weli Hello everyone, this is Gloria, as you guys know. Well, welcome. We are celebrating our first edition for Congo Promo TV in the 30th and the 31st of December. I'm inviting all of you guys to come and party with us. Nazo invite bino news to Banamboka, biso nsoza Banamboka na Congo Promo first edition ekozala awa na Dallas. Tolingi bino news to boya. Bo celebrate na biso to mela to bina to la kangamo na bina fa donc nazo de la bienvenue to boya ekozala bien fête to kolia to ko sepela